Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko Babuling. Balandi nyonso ya émission Second Souffle. Bandi minankolo Yesu. Ezalo sambelaka, ezalo po sambelaka te. Makambo etali mutu nyonso azo vivre na mokili. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Une chose oyo Nzambe atie to alobelinga, eza likambo eboyebi bino nyonso. Likambo ya libérer les captifs. Mais to koti na point oyo ezali très capital, il y a l'entrepreneuriat. Ndeko, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire na kati na vie ya mutu, il faut oyeba kozwa ba décision. Je dis souvent, l'homme c'est la décision. Alors landanga peza muke, nangonga muke pona o se retrouver. Nzambe ndenga sala mokili atia ba loi na ba principe. Mais soki oyebi kaka Nzambe, mais oyebi ba loi ya Nzambe te, oyebi ba principe ya Nzambe te, eza difficile pour réussir na vie. Yango moni na Matthieu chapitre 28. Yoka, non. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Landa bien. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Non, c'est ça. Là où vient notre force, là où vient la force de Dieu, ce sont les instructions divines. Et mutu ayebi ba loi ya Nzambe, ayebi ba principe, ayebi ba instruction ya Nzambe, mutu ana. Soko zo mettre en application, tu seras heureux dans ta vie. C'est la raison pour laquelle naye koloba mwango nga muke pour nabo comprendre que prière oyo ya 40 jours ezali sacré. Comme temps eza muke, mais landangai na loba, même na maloba bona tanga ba version sur ezate. Bota la kaka Josué Lokamba TV. Matéa natiaki dimanche na lobela ki chiffre 4 muke kaka. Mais nazo rappeler parce que Dieu m'a tiré l'oreille d'insister sur ça. Chiffre 4, 40 jours. Ndeko, so tangi na mokanda ya Genèse. Na délige. Et salaki mboule, et salaki 40 jours et 40 nuits. Pour Noé accosté na montagne ya Ararat, Maïkita, et salaki sous 40 jours et 40 nuits. Nde Noé aye kopesa na Genèse chapitre 8 verset 20 à 22, Noé aye kopesa offrande na ye, ya pire. Vous comprendre? Nzambe a changé de décision. Alors, je ne maudirai plus jamais la terre comme je l'ai fait. Ndenge na sali délige oyo na kosala ngo lisusu te. Na kolakela lisusu mabele mabe te à cause de l'homme. Donc la décision est changée. Toi aussi la même chose, tu peux changer la décision de Dieu, la décision du diable. C'était prévu aux la détruire, c'était prévu au koufa pauvre, c'était prévu au koufa na malade, c'était prévu au koufa na accident, mais il faut changer de décision. C'était prévu bananoba balate, yo obongate, mais il faut changer de décision. Il y a nature, il faut changer de décision, il y a diable, il y a coutume, il faut changer même la décision de Dieu. Soit makambo au sérieux. Et là que changea qui décision Nzambe, c'était l'offrande de Noé. Pe Nzamba lo bibo ya. Tant que mabele ko zala mabele. Et loko yo e ko changeaka te, ko semer na ko buka. Hiver na été et ko tikala jamais ko changer. Mais ce ko moni mutu na ba sentiment na ye na interprétation erronée, aye ko peksa bato ba dimba offrande, moto ana, il va bien botia entre parenthèses. À cause de la zane mouana na Nzambe, mais aza esprit erreur récolté pour na dérouter bato. Pour Nzambe lobi, tant que la terre subsistera, makambo aussi la terre. Alors, ce qui te continue dans la Bible, au moins na chiffre 4, ndenge joua rôle makas. Bien que notre temps va version sauté, mais écoutez, Tokiti et pas na Moïse, la même chose. Asali jeune à 40 jours, 48, deux fois. Et puis Tokiti le sous Eli, 40 jours, 40 nuits, même chose. Et ainsi de suite, Tokiti, ti oya comme même pas na ukolo Yesu yemoko. Chiffre 4 wana. 40 jours, 40 nuits. Ndeko.
Et ça a une importance parce que ezali signe il y a équilibre. Aux équilibre dans la vie. Et ça signe il y a stabilité. Au comme stable dans la vie. Et ça signe il y a sécurité. Alléluia. Ndeko. Et ça signe moko il y a ils ont ça motoba ouverture. Et ça signe la spiritualité. Et ça signe 4 points cardinaux. Au kanga 4 coins du monde. Au kanga 4 coins ya quartier. Au kanga 4 coins ya avenue. Au kanga 4 coins ya vie na yo ke muta kota te. Mais ba pambolinde ekota. Alléluia. Yango na sengi na yo o respecter yango. Ngai tango nzamba révéla kanga. Na salaka et changeaka vie nanga. Yango vie nanga eza enseignement mobimba. Yango na lobaka je suis une richesse non exploitée. Exploiter nga nanu. Peut-être exploiter 15% ndenge na nzambe ya lobi, mais 85% tikali. Tozo ya muke muke. Et puis to ko atteindre niveau wana. Papa mama tosa yango. Soki omoni ke osali jeune oyo te benganga. To petit kala nga message loba papa nga na koyi ko sala jeune te suite ya malade, to pe na zasukil, ainsi de suite. Nga na ko bondela pona yo na ko salela yo. Bien que lelo ezali 26e jour totikali na 14 jours. Et je vais le faire. Et pas dans un trop tard ezalakate. Mais profiter na ta ma izoningana. Yo pose la solution ndenge baninga bazozwa. Tala serre oyo. Ndekone na poto. Atindie et pas nangobi makamuna ba démarche à voyage simbakate. Toti nombongo ba noter simbakate. Makamuna simbaka kate no sambelaka. Kende et pas na pasteur nanga asambela pona. Yekuna na bibwa alongoli bati ayawa to kutani na to sololi. Même si maintenant tu vas réussir, respecter ma instruction on peut ça. Atosi yango. Na bondeli pona ye. Abana kote kamikate. E kolomoko ezotula ilalipe. E simbakate. Ata bani na dibi kole ko kitati na se par terre. Mais ake na bi kende kaka ko bandela. Sala. Tanga ke bota la témoignage bino moko. Donc batu ba komi akomi ko teka na ba nzunga ma famille na ba tono. Ba jipe ye telemi sombi ke batu ba engagé na batu. Lelo yo a voyager. Makambe simba aza mutu na sengo. Yango na zolo papa mama. Ta oyo za négligence te. Zo makambo sérieux au concept la frère sœur. Zo makambo sérieux pasteur, diacre, diaconesse. Tala makambo yango yo na zolo. Ezate olongoli ba titre no ki pasteur. Non non, oza pasteur, oza apôtre, oza révérend. Mais nde mutu na mutaza na dona ye. Bénéficier pe na dona ngai. Nga pe na bénéficier na dona yo. Voilà, on se complète dans la vie. Toza compléter, yango siko profiter na ta itikali. Pe lisusu na zolo ba. Makambo nzamba loba ki na ngende na zolo ba siko. Comme on sœur Sylvie Makita, na vandi na bibwa. Bon, liboso nazaka kote ka bien te. Nazaka olamba mikate mais ozo mona kote ka moka ya bongo bongo, ba kliya penza bazate, mo boyeko lala. Mais à partir na ya awa na mema, en tout cas commentaire ezate na sala kombo na bibwa wana na yebite et comment olekelanga moko. Nazamba kliya moko. Nazaka mususu na troublé nazo mona te na tekela nani na tekela te na koma oluwe na batu bazo tekela ngai parce que ngamo na kokate et koma kolekela ngai na sala kombo voire même papa au moi papa responsable na veste na jeep mais akiti azo somba ka mikate na ngai elekela ngamoko yango na pesa nzambe merci nzambe o atindanga awa na mema yango na kumisaka etangu nyoso parce que o ezaki difficile na vie nanga et comme facile ba o nyoso ba olanda ngai ba o ba moni ke mbongo na bango marchera te ba ya na mema ba ko se retrouver lokwa ngai. Je pense boti ko landa témoignage yango voilà avec ba technicien o ba kende sango moi na banda ko tia ba témoignage belé ezate mais un moment fort temps fort moment de consécration. Pour appeler sa dernière version, nous avons appelé ça pour appeler ça na kabola na bino. Et puis les sous, Zamba lo bibo. Et sengeli mukolo wana to sala offrande na biso a chiffre 40. Chose na mbongo te o tie $40. Chose na kamena moi moyen au côté $64. To pe $84. To $140. To pe $240. To pe $400. Tu peux le faire même en famille. Sala ndenge job abane ko sala pona bana na ye ke aopesa mutu na mutu apeseli yo poza na bana mutu eganga
makambe simbate bambela bangi basala bateka ba drogue basala boy non mama ta yango soy bango basali te sala papa sala pona bana na yo otieli chaque mois na $40 otieli otindi okomi pe kombo ya bana ngo na ba problème na bo tokofukama tokobondelo mona makambo soko za na mongo sikote oko sala même après parce que malobanza mes amours oko sala maintenant ou après voilà communiquer nga nazo pesa ngwana et nzambe na bomboy a visiter bino dernier verset nazo pesa yo moto ozo sala jeune oyo to po sala kite olingo sala to po lingi to salela yo Esaïe chapitre 58 obani na verset ya liboso tina verset 14 nzamba lingi to sala makambo yo eza na verset oyo tanga yango o méditer soza na question tunanga par rapport à verset na pesi Esaïe chapitre 58 verset 1er jusqu'au dernier verset message eza na katinin so que zo sala jeune éviter kanda éviter kobeta éviter kotonga éviter makambo nyonso twana ya mabe nzamba lingi te koma meme et puis tango ozo sala makambo yo zala na esprit que non nde na zo sala esili nous a solution makambo na ngai business ata o échoua plusieurs fois cette fois-ci on peut commencer on peut recommencer et puis les choses zala bato mususu na mate ya toteyaki na ba émission to salaki au sala déjà business mais évolution ezate mais ça non mais évolution ezate au quoi que se rattraper benganga na ce qu'il faut faire et puis okofungwama tu vas bien avancer parce que zali don onzamba pesi ndenge moko yo po zali don nzamba pesi pona biso biso beto zali don onzamba pesi pona bino et on se complète voilà makamona ni ko loba yango wana et à la fin to ko sala sainte scène to ko sala journée ya le 9 juin oyokinga le 9 juin to ko sala sainte scène c'est-à-dire yo bisiko zali na sala prière ils allons direct na mukolango ya le 9 somba 20 na yo sala pesa le 20 et na ko sala prière bokolanda nde ozui 20 na yo ozui pesa le 20 allez au sali scène même en famille et Dieu fera grâce makambo bele ekofungwama ba guérison ekosalama ba délivrance ba bénédiction ekosalama na kombo na Yesu en plus le 8 juin et ça dimanche le 8 juin consécration ya berger Freddy Mwana Nzambe ekosalama na ba assistant na ye ekosalama alors na sengi na bino bo assister pengai soki mutalinga latisa ngai ata veste ata pe chaussure ata chemise tindelanga pe misolo wa papa ozana service ngatindelo boye osomba ata chemise osomba ata singlet ata chaussette ata chaussure ata ni nzambe pa kopambola bino voilà c'est ça sans oublier grand frère ngai Robert Iwanga bisiko zali yonde moto yo atindelanga tunda bilamba ndenga jeté nabi ke message komela yo na Fabrice Iwanga mona na ngai Fabrice Mumbula nzamba pambola bisiko zali Sims na France nzamba pambola bisiko zali frère Sims wana un grand homme d'affaires tala na sengi boye ndengo zola na ngai na bolingo na nzambe sala quelque chose nzamba pambola mwana na ngai na Belgique maman Chantal Moseka nzamba pambola yo nazozela maman Chantal et puis mwana ngai susu na Belgique nzambe abénir yo bisiko zali bela lambala nayebi ke message komi bien na bana na ngai surtout na États-Unis et pas na maman Liliane Wanito nzamba bénir yo bisiko zali nayebi ke message komi grande sœur na ngai propre ah yaya nzamba pambola yo bisika ozali ya Marie José nzamba bénir yo nzamba bénir bino nyonso nayebi ke temps ezate ya kotanga bato nyonso bato mosusu bokozwa mais après mais na sengi boye ndenge ozolandanga nini ezotungisa yo pendant tant nyonso oyo osali bambula ebele ozwa solution te ntango yango oyo profite ntango ma ezoningana yo mpe oplonge ndenge oyo mokakatani oyo aplongeaki soki orate koplonge benga ngai okutana ndenge mokakatani oyo akutani ya Yesu abi naza na mutu te naza handicapé so ndangi na mibwaka mutu musa amibwaki liboso na ngai abi zwa etoko na yo telema pe kenenda kuna yo abikaki yango soki ozana musungi te omoni ke moi ezate pesa nga charge wana nzamba kopambola ndenge na zoloba na kombo na Yesu merci beaucoup na komi na suka et nangi na prier pour na bino yo sim maboko na ngai sim place zobela
Soko oza na huile d'olive, osimbi loboko, tope mai no ya komela. Nzambe na bombo. Makambo nga na lobi, euti na ngate, euti na yo. Yo muto nkolo nzambe opesi ngai makoki ya koloba. Bana no balandi. Na kombo na Yesu miracle s'opérer. Bo vivre miracle en nzambe. Ah, Yesu. Sala pona ndeko na nga za pe mosali na yo. Docteur Marcelin. Bisiko zali na France. Nzambe na nguya se manifester kati na yo na mama na bana na jeune fille na ngai. Miracle est opéré. Ah Yesu, soki otena ni mususu. Boniface Lemandi, nzamba pambolo place ozali ndeko na ngai na Suède. Miracle est opéré bisiko zali. Na kombo na excuse. Oh Yesu. Mama Zozo Toussolé, Mardoché Makengo. Bon vivre miracle. Yo pe mutozola na ngai. Miracle est opéré. On chance à me traverser ba on de toucher. Pe bo vivre miracle. Maloba na ngai la tanzoto. Na kombo de Christ. Amen. Merci beaucoup. Wana ezali moi muke oyo nzamba tiaki pona to partager. Pona na sensibiliser bana na ngai, na sensibiliser bino. Mais bobo sanate ko sceller offrande na bino, même avant, même après ko bo sanate. Oya zana mata ko yoka ayoka et na pesi Jos Lokamba mbote, wana ba héros dans l'ombre. Ezala Josué Liwanda mbote et puis Serge technicien kende sango mbote bisiko zali li passe à sécurité. Mbote na yo bisiko zali Shadrach mbote na yo sans oublier Mehdi. Voilà bana na ngai ba boxer à solo pe ba sécurité na protocole. Na lingi bino mingi bandeko. Bana mema nyoso bisika bozola na ngai frère ndiangu na Japon. Pasteur na biso na Japon nzamba pambola yo bisika surtout bozali. Que Dieu vous bénisse sans oublier moi na ngai na kati Allemagne na ville d'Iren. Didier Lokamba. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tokuta mikolo mizali koya.